babengaka tout le monde te akofuta bato combien C'est ça. so babengi te ezala na stand-by zela prochaine film bakobenga yo so kuta liboso bakobenga kutu yo nakotika na message nanga na supprima et puis na blokai peut-être pelera blokaki sila pa yebi na te ke bablokaki yango est-ce que sila yebaki ke babloke ye problème de yango Sila Wisano aza actrice ya monene asala elongo na ye. Sila. relation ya Michou na papa Papa chéri. amona Michou pas sila. Tu comprends? Amona pas sila. Na film ya sila. Asale jour d'anniversaire yo mona te. Si. Peut-être il t'a bien fait que ya kana sila boya. OK. Et comme il faut dire, il va pas chéri. Bon, tu excites chambre black light. Tu peux ici la force ka ko ke luka fali pété. Anga za pe mabanga te. Et alors il faut forcer. Hein? D'abord il faut forcer Te. Chaque n'a pas ko luka été. Oh. Ko luka penda nani fali boy. Chaque n'a te pengeza te. Je ne bon. T'as le gars était avec derrière ici, il y a un Te non. Ah. Te. Normalement, il y a des choses qui sont meilleure actrice. Parce que je pas capable. Je sais combien tu joues. Mais non, comment, je ne sais pas. Viens me répondre. Attends, Zakim, tu as su la tête de c'est petit. Il y a qui te côté à ma bille. Bozu ton soin. D'où tu as zana et wana so balini na bazana bango si les akara qui appellent ça peut-être conseil de sorti à intercala qui ka pona makambo e bebate na confirmer que na yoki et comme il faut dire, il va pas chéri. Bon, tu excites chambre black light. boya yebaka Oh. ayebaka ta za jongo na mtapesa kali banga Oh, bita so ezakande. ezakante ba jongo nda pesa kali banga Tu vas yebaka ite. Ezaki abwaka ki par rapport à Jojo Ngonda mtapesa ka kombo. Oh. Poza ndemo ya Jojo Ngonda pesa limbongo. Abi bwakela nga lekechu. Oui. Bon, jiba osani. Oh, bon, esina jibe bayebani. Bayebani te? Oh, parce que toi ça semble point. Ah oui. Bayebani te Jojo Ngonda ndazaka likangu na ye, kanga pesa. Ka baba ni bali na bisoti. Basaba ni bali na biso to wanga na basemeki na biso point Oh to wanga na Jojo Ngonda te to sala na ba film to wanga nete azada ni semeki na biso fubala nani ya mpesati fubala nani ya mpesati fubala nani ya mpesati po oye bisangati koza poli de po bota mana to swana po eva mama ndora bino bo swa ko ke po mama mutu so asala ka dépression ya makamoko boye epesi liboma aya komi kosa au moins pour que tabako cancer ma pas que CNPP. Vous comprenez? Bako cancer pe ma bien que CNPP. Pour la nini makamunta au sala ba comprendre en souté. Ali m'expliquer biso ali azako ya pe pa bazena. Azako mona bango ba 7e baga ba futa la immeuble moko. Na prince Gamela. Desika ya yebaka Belgique na zoya na via. Abaza ko leki na bango. Bisika pe makambo ezala ki wana. Ngaki butabeba. Nan, Arlene. Alingaki ndi abeba. Abeba te. Sasa bibuni nani fatumira. Botunda poto na. Bazali. Bomuna na rate. Parce que nazo baki na beng ya bo yamba ngayet. Yet. Arlene a komi comédienne moko bokulinga te. Ibozo kenda bango. Oh. Pour en été, il va camarade n'a Zena c'est mon ami. C'est un peu comme Zazana et pe mingi, tous Zazana et pe mingi. Ah oui, c'est loin. Je comprends. On a changé, tu as va ça dans nous les Indiens, c'est loin. Il va à ce que la Zena du loco, Zena peu. Malgré Bablo na bango wana. Ngazo saka na bango. Kwa ninga sala ngote. Ibozo mo pe. Kwa na langwa ba masanga tu. Omuzoma pe be la wana. Oui. Non, mon étendue. Même si tu pas via, tu as mon aide. Tu as mon aide. Tu comprends? Parce que tu as déjà la dernière, j'ai abonné à comédien, tu as marié.
na yoka na bagia bolingo na ba comédien mais na confirmat na monate mais na yoka bada costa na yoka banane vous comprendre banane susu moi bato omoni ans soka asala émission bato bakomi ko ba eh ansa sali mbabwe asa sali mwana ninga olanda ngote posto la njango na boy sepesanga te OK vous comprenez Prime otala maté ese koti nani na chaîne ici pechanga na moni te pena toka tinga nga lien monte des otala maté bongo pona yo idée je sais pas bon yaya mona minicho toke tozonga sila na belle vie ngai na ebite Jérémie aza mwana aye na ye na bamoto na ye aye na makambo na ye ansi baza bayaya baluka bapapa ya baJérémie parce que baJérémie baza bana tobenga baJérémie bana parce que baza bano baye lelo ozomona nga penda conseil na opesa ans abeta na Jérémie kara atika Jérémie tranquille abeta na moi kara et ça va bien vous comprenez parce que Jérémie pas à mon mabe mais ça déjà bouger à ça mon yaya na minute yo si là na belle vie faut que luka bakisa makasi pour na so vérité faut que luka bakisi ni susu na age osu to kufa pamba que na malembe yaya mais yo kota bango panza lote on a il faut que luka bakisi banini on doit comprendre point noir au côté braza beauté soutenir famille beauté éthique soutenir mutuna bango moko yesa bango bina lingi kutu te yaya Jérémie ndem yaya ezaka bongo butala te na lingi kutu ba blague wana te yo linga mtaleke te OK Jérémie biloko linga mtaleke te tema na ye ya koza kuta bato biboboma ebota ye mbeli na lisoko amoni babomi yo po kufi yo nalingaka te pardon Marie-Jeanne nayebi te loni basali na Thérèse eza yango lelo te nayebi loni Thérèse asala ye te nayebaka te ozo comprendre bamakamso elekaka sese mosusu moto alapa moto mpena alingi moto wana te mais po abimisa yango boye azobimisa te mais azobimisaka babiloko ya mike ondimaki tendance yo ozali moto ayambaki obena moni bayambaki obena poto maintenant tendance asali émission alobi maloba na émission na yo pourquoi po opekisa ye tendance te tendance eraki kokota nga nayebi te ozalaki yo nayebi nazali mais nayebi makambo aye koloba te mais fale okata yango sesali mabe tokata poani non tika moto aloba likambo aza yango posa non bakataka te il faut aloba likambo oyo aza nango posa alobi sikolere esika baso na amake ya no namoni te namoni nanga pe nayebi nanga pe te Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Voilà, Congo Liziba TV, partout du monde entier. Merci. Nababole Nabiso, bonne émission Nabiso, ba vérité. Ah, nakati ya Congo Liziba TV. Merci. Nabaye bon so bonne Nabiso. Surtout ba mama et obotala ngai, bo sepela na Kevin pendant la question Nabino, bo sepela na ngai, botala na partout dans le monde entier. Mingi. Lokola agence Nabiso FBT Misalande, notre partenaire. FBT Misalande Zali agence ya transfert d'argent partout le monde entier. Oyo ya maman Nathalie Fikipo na papa Paul Fikipo na pesi bango bambote bisika bozali. Sans oublier encore ya Gisèle et Tati maman Versa c'est monté ma prince na pesi mbote bisika bozali. Pena batonyo so balinga Kevin pendant les ketchu aussi que Nana Takaza maman Nana Takaza et Pelisa la patrona. Abi esepelisa la patrona mille esprits abi moto moko via la patrona kuma papa lopango kuma maman lopango na mbongo moke ya déjà le belango bomona ngo déjà sans oublier ba tout bolinga avec explique à savaner moitié ya ba savaner ba bi ozana poso suma mutuka ya dia gazi et loro ya bien et pas les boss savaner moitié to tourner pe kuna wana wapi kaka na eza wapi dans
Ça c'est d'évoluer ton kini. Tout ça avec habitation pour et l'autre pour bima. Ah, ça va ni les boss. Ah, ça va ni. Yo ne kinanga yo de partout. OK. Malgré to soit na kinga na soit ça na boy na ko ya mbango émission na hotel. A soit ça que maintenant soit le moteur mais ça va passer comme na okanga ka mutema. Voilà, merci. Dans le tout, votre la c'est Gabi. Vous savez pas qui dit on a vu ça fait bye. Presque tout. On met le plateau tourner à Gabi, mais déjà des retours on me font. On a des zones en haut. Congo les Ziba, bino ya Gabi, na bino ya Gabi boni. Car bien, na pesi bango surtout mbote Congo les Ziba. En tout cas, vous manquez moi trop. Na pesi que mbote. Biso to comment ke ba poto ya. Donc bonjour donc. Bonjour Paris, bonjour Belgique, Suisse, Allemagne, Hollande, partout, Londres. Accent peut changer, Gabi. Il y a poto te ya. Yo yebit. Ya Gabi mata avion total yo. Tede poto total yo. Nazanga kililoba. Si. Lingo loba ka bwe mata poto kende poto total yo. On tangi ka bwe. Nazuma paputi. C'est bien aussi pour c'est jouer l'équipe comment on a l'équipe bien, l'équipe bien, l'équipe qui toko mingi. Nzamba tout ça là. Si. Vraiment. Nzamba tout ça. Malgré poto liboso l'équipe kaka. OK ça là. Les questions poto liboso ezaki kitoko makasi. Deuxième peu kitoko, mais troisième mesali moi pante. Mais la faute na bango tenga mona na viva qui rupture hein. Oui. Na viva rupture na bango en décembre vraiment ezaki malembete décembre janvier. Ah ouais. Plaisir bonsoir. Nous on a pas commentaire ya batu ya Gabi Tikala ya Gabi Vanda ya bipona santé des ala kisa ça va obeli ma bonne santé. Pourquoi pas au kata au Tikala vana na yo na éviter les hommes ça ya Gabi na kisasa parce que les gens disent ya Gabi au Tikala te ou la traitement santé na éviter. Bon. Nega moni kende poto yo ebiti yo kenda uzo kende nini sala yo. Ozo comprendre yo kende le boso na ngati. Nega mo ka beti ka bo. Okena ba poto le boso na ngati. Yo ebi ndenge zalaka première fois, deuxième fois et puis ba makambo to mona rapé kuna makambo pe tozo yo kana o tozo mona ko fande pas mutu. Mais yo simbate oko fana pe pas ndeko na moko propre mais yo simba kaka te donc on va li bande comment compliqué ba changer d'esprit oui awa yamba na yo bien lobi okuna échanger comme makamsusu awa yamba bien lobi okuna échanger comme makamsusu yango mo tozo lukana no to buka vous comprenez to buka tozo lona to buka pour la raison que na ko boa kana yo est-ce que so ko vanda moi mutasa kana yo ezate pour ça nini obandi ko récolter vous comprenez malgré que nous salaté au ça non mais on récolte moi quelque part c'est normalement on récolte on récolte attends toi nazali ki o alandi yo so va nanda kunae il faut moi 300 € tia si vous comprenez vous pouvez pas au moins vous futa pendaku vous savez pe moi ba course tia nandaku et akabongo surtout ba ta fier oui vous comprenez il y a no linga test kana fandi ba dénigrer ngana ngeska na fandi mutamu na ke ya gadia ke po anini faka zalaka awa oui vous comprenez ya ngwane ba bazo comprendre te voilà ya gadia na ngana maele na bazo bate na yebe no ça c'est bien j'espère que ba tout ba landi boyo ki kambu ya gadia lobi message sur marambolo tout c'est tikala mais au semble la présence moto et d'ailleurs pour les autres comment qui va potango ans le zolo po anini te oui papa po anini te banza musuzo moni efungwa maka oyebi mutabondi lipo na hote si vous comprenez oui donc nga pona anse de prière nanga attends OK tika action de grâce attends OK ko tika loko songo l'église elle te ba c'est na bo to somba ba barre de fer to ki ko tika moi ya yepe moi moko na sombela ki na tiena kati amen na tiena compte na ye vous comprenez pour nini na vandati vous comprenez mbongo nga poto pe ezanga na ngote mais oli kokotela wapi obimela wapi nana osala makambu nana osala ya bien te donc vous comprendre te mais nzamba lola akia toucher motema na ye aya sala nini abenga bona nana takaza vous comprendre nana takaza pachaki maloba na ye vous comprendre ye pas ça qui moi be fort rebellé nakata makambu ngo parce que abi c'est que Gabriel azobela mingi fois que ka poto banda ka zaki koloba ngo ti tango amoni ensemble makambo wana aisi ensabi na tia ya Gabi il faut akende
asaki ko benga kutu retard na sima bato na mususu nga kuna zaki makambo esa makikaka à part c'est ça Zambie asungaki vraiment voilà Nzambe asungaki penza na kampani kendaki kitoko mingi makambo nange zaki ya Nzambe si to yebi dawa ya batamokili te bato be bakata ni yo ngamoko kaka ça veut dire etanga makipona yo la patron na takaza je te salue aussi maman rosso c'est maman linga bat bazala ka bien ba les laté ça veut dire c'est ça singa bilanga nazelo musala nazelo musala na phrase nazelo musala homme vieillard c'est le ngabi Zambé. Voilà, il y a toujours une actualité. Tu as analysé nos membres dans le monde du théâtre. Boma, Zobindisa, yo mama tumba projet solana. Il y a l'autre moni sortie médiatique il y a Sila Ola Salaki, c'est la émission naie et puis si ba fenêtre belé ba ndikaswe ba comédie ba sali ba émission to rozongela ngo lisute parce que ça m'a déjà si la loba qui est kaki mais to moni Davina a ko continuer pour moi ozolobela ki ngope Davina ko continuer toujours ko ça la ba émission ko tuna ba vidéo ya ko takiner si la ko tapesi si la na kombo na so mama bisiki comme moi maman Dora a fait ses coups, je sais pas, est-ce qu'il y a gagné Bakamakam? Il y a quoi au problème nini? Oyo Davina Zalarango, si la bissale. Il y a un problème, tu es le moins choqué et traumatisé. Je sais pas d'abord, je vais être expliqué, parce que nous va pour le besoin. Ngai en tout cas na yebité et le nini, ngai comme la sila na Davina, même ton papa Davina Koufaki. Sila c'est tous les jours. Tout le monde a un statut. Alors qu'il écoute Davina, alors qu'il écoute la Davina, tout. Vous comprenez? Mais par après, tu sais comment on a comme solo et baby. Mais quelque part, on a yoké là qui, n'a confirmé te, n'a yoka qui kaka. Ote parce que si là, a petit ça qui bangeba bande de malade douche, tant aussi la petit si, ndé et si et ça qui est comme un problème. Zela non, il paraîtrait. Ngana yoki na confirmé te ndenge na yokaki oui j'ai vu bangeba no doute soit ça pas si date nde sikoyo yesi la permettre kite parce que ayebinda kwa Davina na mobile naenda kwa libala oui yango azaya yango kwa permettre kite c'est ngapna linga ngo peut-être biluka ndengwa en tout cas ngapna linga te oui ozo kwa permettre kite oui ko permettre te et komi mabe Davina linga na OK et comme c'est comme mabe et comme ba problème non c'est botama à partir ya wana c'est mais rien à voir ata pesi si la Commodora ce qui dora bozo benga wana ata pesi si la so ekomboni azaka sila a changer te et l'autre côté si la za likolo si la aza ngana lobaka toujours tangu maman na ye apesa si la pomba chaîne iko ye mwana aolobani pour maman benga si la pomba ya scène ye tapesa kombo wana sikoyo mwana yo koloba sikoni yo ko bamba likolo wana eza susute donc pona nga Davina ko bela ne liboma ndenga osala ba dépression na ye wana zo sala makamno sa zo sala akine ko sa ndenge alingi mais si là va toujours likolo ye moko pe conscience na yebi que en tout cas monto na olinga sa ne guerre akoka na ta kokeli ata na chevité vous comprenez yango wana kaka aza mwana aza leki moko oyo pe na koko bateke na yinaye te amona mona linga ni na tako linge pe mingi na linga ke pe mingi mais azo be sa bolingo wana kana ko finga mikolo parce que si là aza camarade de Davina te si la bandi musala kan si la bandi musala kan bango baye lokola bana to yambi bango to encadrer bango to tangi ba kombo na bokrato zaka caractère mabe soko zo jouer la mutu boye bolingi ete boko tanga kombo nete mais bango to pesa bango ba chance to tanga ba kombo na bango vous comprenez il faut ba ko respecter ozo sala wana peut-être d'ailleurs quand ça bien et on bien té yana pena tina mokote et ça pesi la eloko te pour ko finga mo si la finga mina mokilio ya Davina baxelo côté longo la pe le côté vous comprenez yana nga pala to mona kututa nga kutuna linga ki ko soka sema kamna kutu ba kumba yeti
tabake bimisa tata na ya katana litoi bakyo bimisa baso makambe bele baketi na ba église ozomona ke makambe komi yeke ozo comprendre obino boye bakati ayo to ye bakate makambe bime bele ozo comprendre quand on a soka na ba courage o le kaka ba moloka ke yo oye ko leka mais courage ipende se bukani ozo comprendre c'est ça yo benga dépression mais ça dépression sur quoi sur base de quoi parce que azaire zaza foyer na ye aza Dieu non mutu so asala ka dépression ya makamoko boye epesi liboma aya komi kosa au moins pour mutu bako kanzele mabe pa ke SNPP ozo comprendre bako kanzele pe mabe ke SNPP pour nini makamuta osala bato ba comprendre ngo souté bato bazomona ngo siko oyo kometi nini comment moi mukie boye afingaka mukolo kwa sila wana tana zaki nanga mutasila te nenga na accepter te atana zaki mutasila te nenga na accepter te ya kitoko te mabe bozuton soane duchi azana ye wana so balingi na bazana bango bazana bango si les akaka qui appelle peut-être conseil de soit intercala qui kaka pona makambo e bebate na confirmer te na yoki donc quand on a confirmé on a yebi on a moni mais en tout cas on a confirmé te mais ba yebi singa inde bongo na tuni nanga pe mutu nanga te ya zani na swali ngi akine duchi azana ye est-ce que tu comprends est-ce que yoka déjà la dajana ba jia bolingo na ba comédien c'est un mari te na yoka na ba jia bolingo na ba comédien mais na confirmat na monate mais na yoka ba da costa na yoka banane vous comprenez banane susu moi bato hein vous comprenez moi bato vous comprenez moi bato banane ya biaga cha dakosa basaki yango babenga yango base par après te ko ba camarade ne moko ba se déchaîner babilo kuta ezaki nango base te biso kutu tokosaki tolobaki eza base mpo makambo ekene bien sikoyo tolobi bango vérité ke ezalaki ya solo ozo comprendre nani susu nabosani papa eoye nabosani mpenza mabe te na mosa libala te mabe neti baenzie wana babomaka obisinga biso babomaka wato asala pa nani epa lina boutique bakata omoni congolais aza mabe kongo koko bando pe koisa mobali no likambo ta neti mobali wana indien baexplikaka ye ke likambo elakisi boye likambo akenda na telefone ya mwasi bangisi likambo boye mwasi alinga akende mboka boye akima azwi mobali kuna boye na boye bacongolais moto baexplika nde omoni azwi mwasi kati ozo comprendre mobali mosusu mpo omoni avandi azomelo ngenge titititi mokosomona kaka bakati yo ozomona mabende ka yango wana comme conseil opesaki na yo soki abima ekofinga nga ye kaka nga kutu nafingama yo yebi te eza lokola bonjour nakipaka te moto okoya kofinga na yo ndenge olingi libumu monene maboko minene mais libumu yango ezomataka nango baavion ezokendaka nango ezozonga azotraité abi ye moto aza na actualité ye moto asimbi trône moto aza na succès ya trône ya butu ya moi te anini ya butu ya moi te trône eza sila sila nde asalika émission moko kaka moto amuta kabwani mutu na mutu akabwani mutu akabolami mutu donc ara ekosala susu filme na esi bato bakufi nde ya kokufa akotanga te eza niveau na ye te baza même génération te elobi nango sénateur nazalaka mpana bakisasa na kopeta makofi mpenza bazokakanda koma mwana boye akoki banda kosakana na mutu boye sila aza icone ozo comprendre neti nga nafandi kabe mwana moko boyaka abanda kofingaka nga lere nyonso na biso toyeba mosala oyo ya koluka mibali te toyebi misala ya tv tosouffri todefa bapantalon
babibi shibola badina nzau bazali bacamarade nanga matongi na pesa bango te bachuchu luambo bacamarade ba non tumba kufa ozo comprendre okende pela bono na za tournage le ko la tezate ba kongo lo bilamba ba kongo lo ba pantalon banini yona ok tournage ok o mimoni pe o bimi pe ozo comprendre oh ya tout est mutuze to aki musala ya kike mobali mbala la ngape to aki ya makemba to kiembi to sali ba kombo après to ko bima na CD to ko bima na nini pardon na cassette to ko bima na cassette to ko bima na CD to ko na YouTube na TV ki sasa na nebele ya bandel nan je comprends to kiembi biso pas mettre pas na antenne A basila na antenne A pas elombe ba visa la sans souci ce que babilo oyo et pour na kana ndebi kambo ya tournage tango sali kaka et créer makambo balobi film on peut tale manangote ba ve muta bana makambo c'est dinana je sais pas bozoli eyo kanate eyo kanate ni eyo kanate toyo kangote ya dina to monate toyo kapite izali mais toyo katenga tinto mama to na biso komate ya sila ekomi et cartonné okuna bengi okuna yebisa nga bachanga okuna pa bengi okuna baisa yebisa changa okuna pa bengi yebisa bachanga vous comprenez sila yokani parce que afuti batu ndenge bafuta kana kisasa monsieur za kaka okiro tourner ba peso transport na poto wana na ko sake na ba clair OK mais sila ye ayeko pesa batu caché ndenge pesa na kisasa actrice principale azora 400 na SB normal boye 200 elle a 4 tableaux 200 vous comprenez oui bato batali nzambe na riptiro eloko ebomi mboka nde yango na riptire na bakoyoka bakache nde ebomi mboka c'est ça il y a dina na yoka ngote na yoka te na mona pété parce que yo va vivre bato c'est la bandage ne va pas tourner pays bande non ouais il faut dire biloko zo ta pas dinana biloko na ndeni biloko kolia ili na mzo pesa wa mbongo ba soutenir sila makasi na mbakolia ya wapi nga tunacha liboso nga na kendaka natika komona biloko dinana na tournage te asila ye moko tunapa mami fikipo na victoire mami fikipo mama Nathalie na pesi mbota en tout cas pour accompagner yo après bi ka azwa au théâtre to accompagner karaoké to accompagner vous comprenez tunapa mami na victoire biloko uti pas sila ye moko to ko continuer yango na bandal ndako la kutezaki ndako adinana o fallait ngana kende nake koluka soki sila kuna ezaka so ndene na bosani dina na monana te tito si ba tableau skapti bekam mais konda ko zo monana te ndeni o aye na ete to tunango biso moko sam kolondako zo ma baduza bana dako zwa est-ce que eye bani alobango ngam tuna iko bimisa musiko na ine za beta si la 12 to si za beta meka 12 ndako na yo oyete 12 bwezani ya 12 ya 12 to tuna bongo saye ayate ngasi meto tune beto to bomba kama komsusu wako ya bite to sala kaka to tanga ka kombo vous comprenez ça problème te si la zana endoki si la zana ekisita si la za koko si la za nyoso to ndimi yango to boy na bisote yo préféré nango to préféré na biswango nyoso ba kofinga to ndimi na biswango to sepeli ba ko benga ko mukalondra si le sala na ndimi sala na ndendeni elonga mo na osala ngo leke eloko mo zo sala ngo siko so balobi na ngo esaloni oui nga mona ka bato bazaka eloko zo sala ale balobi na esale motema pasi nga bo sakana ngate nga te na chaîne nanga GB ni production na chaîne nanga bolembo officiel et na lamba ka bato batalaka mais na lingaka nanga pesila n'empêche que oya ko etu nanga likam na ba émission na yoti yo nga soko leke twa bato finga nga yo pono bisaka de émission te o sila kuta te l'autre côté a chaîne teni ta a sala pas battre
Pendant bimisa archive wana te olakisa bango. So pourquoi comme il a éboué quand on m'a fumé les chaises comme bon. Et bana ki teke ako mata. Ah oui. Et bana ki 14 ans C. Vous comprenez? OK, si a déjà banda kalazana ba fan ebele, azaki nde étouffé. OK, étouffé par nan. Ba o ba yebi ba étouffé na vie. Nan. Ba to ba étouffé na vie, bazali. OK. Bazali to yebi. Ye azaki mutu akolinga bacamarade azoko nga na loba na nga oh yo amayele makasi nabusa mayele makasi koma yo ozaka boendeni abalukelanga sira wala kala ne ba se oto na ba dudu supu na ba nani dudu supu kuta ko embela nga nzembo yebi ka dudu supu akoembela nga ko bakela nga jeton na seki Ozo comprendre na seki de tout pas comprendre la rage top ayoka likam na loba na sila. Ah oui. Yesu ka konko yeba sko nzembo ayoka kala. Ah yo peut-être conseil mais ali camarade ali ba dinga ne mingi. Na subi dudu supu. Na ko rappeler comme soso. Na seka vela dudu supu na seka sila lemba. Vous comprendre. Donc eza na ngopo na lelote. Si ba tout faire. Depuis kala ngai na zokomuna eloko eze pasila. Ngala ndela za boy balanda global banga ngaka diagonesse d'église na biso moi ngana monaka si na monaka bato ba yebinga ba yebi na so keleke chu moi o ta mwana za misama bekeba na so bongo keba bato ba yebi ona sauva bango na vie ba yebi bazali ba comédien ba yebi tant na sauver ay ko tali kameko masima ndeza ndenga ye Gabriel merci to melika ngengi ya melingi ngapa na melingi ngaza ko mona eloko eza kati na ye mais na vie batika na ba mutu le azo sepela na ye ana posa ko tambola ana posa ko sa ba vie na ye ana posa ko bima ana posa ko bakende be bazonga boye ko tiki nan ta ya nzambe zalaka ah oui hein ta ya nzambe zalaka ta tandamba ba non ngasi ko pe na ye leke okosa no to osambela kanote okosa do sambela kate oui mais tango nzamba tiake lembo na ye kati na yo ekobimaka un jour amen ekobimaka un jour baninga bazako ke ba poto bazako ke ba bazozonga ba ke bazo ngana zvanda kikaka na kinala tabula bamboka nyoso ba poto na komaité mais tana na esaka bat na TV na bi abo finganga poto na ngeko za malembe eroza na likambu soko mokete na kina ko photo na photo gite ka photo na zana ndako kibulu ka ba photo passeport na kina ko pesa bazwa mais ba misusu photo gi ngana ka photo victoire ekota vous comprenez ekota ça c'est la plus finga qui ndaka te avoir raté ay ko kende États-Unis ay ko kende boye vous mona lelo nzamba fungula kanzela na ye nzele fungwa makana ngo tango zaki na étouffé tango nzamba abiki no lelo ezali susu te na paso la maki oil abimi mwana pe abimi mwana pa koli. Lelo tomoni ba internautes moko bazoloba na TV que si la bisal que mutazola impose à charge on za maman li on va puta comme kende ils a problème oh bon ça problème parce que maman il faut qu'on y na voyage to qu'on y oh ce qui maman lève ils a problème était lokati tout ce qui maman lève ils a problème était et après ma bête oh bon ça pour anga en simtazola mais ça problème non kende si ka so maman lève mtazola et après ma bête ya ma bête bon vite fait déjà les gars qui n'ont marambo tout nakaka parce que en ça la émission mo boye na temps qu'on a vu on a tout nos kaka abaki ya kosala so ba théâtre oyote ya bino bisasa parce que ba prendre les qui belé et qui zongi ici là on t'a proposé qui m'a tourné à boyaka na e mais si la l'équipe émission a dit à ce qu'on proposé ti a benga peta ko benga répéter je sais pas côté wana tata te ngana landa kipenda omoni ans oui soka asala émission bato bakomi ba benga ba ngaki ans sali mbabu asa sali mwana ninga landa ngote oui posto njango na boye sepesanga te OK tu comprends na boye ba propos na sepesanga te mais na yoka ki balobi alobi yeso si la bengiende akokende te OK pendant que yena sila ipesa ka susu te
Tawa le kaka akuma kokosa bakam contre sila tout sila ndenga zana akokaka ba problème te sila bangara mingi abangara ba problème elle est trop réservée ba comprendre yango te sila kokosa te ke aye allez au moins a bengi batou ndenge zalaka akoka yango te akoka makambo wana te donc a éviter ka ba problème makasi Koko sali kamboy pour et sauter et comme so ezalaki nde boy ezonga ki boy donc évite kama makasi ngako ne saki affronta kama makambo tango otikala kama noko baba bato baso comprendre o tena ko se justifier te ngabi non eza justification te eza que bato bazala eloko mona mutuna bango o efandi mais tant yo misata momoko bato ba comprendre que ezalaki nde boy. Non, pas comment on l'a. Vous comprenez? Si vous avez une émission, vous avez une faute. À peu près à Hans. Comprendre? C'est bon. Nandimi peut-être que si la a une liste parce que et peut ça rana noté. Bamakamso les kaka ils aura déjà bien té. Vous avez donc ça que si la check est na liste c'était donc il y a qui n'est qu'à Koloba, le bika kasoka benginga na koyate. Mais la liste après il y a ici là, en tout cas azala qui n'a été. En speaker tout comme il to loba kaka. Parce que mission mon ami qui va dire ba bacha ba photo Jérémy que abo que Jérémy j'ai tout soit c'est des trucs tout le monde a que avant sa caméraman nanda pour moi c'est moi. Je sais pas pourquoi biloko wana ba oui la mina Jérémy. Bon. Ngai na ebité. Jérémy aza mwana aye na ye na ba moto na ye aye na makambo na ye ba anse baza ba yaya ba luka ba papa et ba Jérémy parce que ba Jérémy baza bana to benga ba Jérémy bana parce que baza bano ba ye lelo ozomona nga penda conseil na opesa anse abeta na Jérémy kara atika Jérémy tranquille abeta na moi kara et ça va bien vous comprenez parce que Jérémy pas mon nogomabe biso sikone to lobaka na ye melama ya pio ko kipete melama ya pio ko kipete mais ami ko kipete vous comprenez sikoy pas retourna yaya on a sala ye nini na yeba ndo na sala yaya ote na chrétien était na finga était na lobama be mo pona été mais na comprendre pourquoi ye alinganga te toi c'est par bana sala batana bango ba michu bango ba binite ba ye ngana roniye bango te baza bana ngana zonga suna age na bango te pona ta ba mini lo kwa bango na koma su lo kwa bango na sala ngo te il faut ndima bango na époque na bango le ba bimbi parce que bayala so bali parti o ngala landaka idéologie na ye bango pe bandima ka biso andima pena mwana na Gabriel Penza mwana na za somo andima ka penda ke no mwana wa ina idéologie nanga parce que so mwana moko aina idéologie na yo esoka kitoko ko sakana te yala batu biso bazanga bana bazanga bana bayala idéologie na bango baate bazate oh ekas na théâtre oui musu pelo bakio nga idole nanga ngana landaka nde mutu boye pona jouer boye aza o mwa pa fanda azate oh mais biso ba Gabriel to za bango ebele na kutu na plein si no boya bon poni balado na wana no boya bon ba Michou no boya bon te ba Nayel ba Cardozo ba Léance ba nani oyo mwana oyo akitoko nani oyo nani lokwa oyo Naomi ozomona ba ye na bango na ba ngenge na bango ba ye na wana ba biloko na bona tana bango et pesa mila bango kwa ko bango na kutomaki Naomi na boîte yanga nini est-ce que le temps na zamona muke il faut se l'attendre bon ngana bo mona ngana boîte te pour aller na komisa ngone grave yo kata mitupe yaya na boya bilamba na boya bilamba sikoso la modi mwana mukaya na mingi na yengesa nga pasi nunu nga sala ki tananga si na komi mama bageta bakoli siko bango bo sala tana bango fo ba ezala oui ozomona ngalinga bongo siko ba Jérémy pe fo ba zala wana parce que ba osala pe tana bango faut qu'on dit maka bango parce que la minute et ça Jérémy to dit mai kaka oui voilà merci ça bongo merci à tout beaucoup la toujours parce que j'ai belé penza to kodé as penatika Jérémy kimia ona osenga ye ande kunanga oui asunganga
asalisanga na makambo ebele donc tozala ba relation moko ya makasi penza donc nalingaki trop yango boya no tia ba émission na ye te nalingaka te so basingaka ke alobaki na mutu mabebwe ata asila pe natali na ngango te na boyi nanga mpona éviter yaka bi merci na osenga Jérémie Ndembo acha so image moko puis tozonga juste après si la benganga invita ngai na tournage na ye to tournage na palais ya Bobo Manoka bakota na ba te so Gombe so GB je pense GB j'espère abenganga to kenda kuna pe to tourna tout ça na ina tout ça to bana pe ko sorola ça pour mimi so ngoya parce que si là on a galéré avec elle ngai Ansuluzolo Dishababa nani présent Zigura tout ça il y a failli à l'époque biso non son ici pechanga ba meta pinga tout ça banine on a galéré ensemble des aboués so comme avant il y a faut ça la racine après on a ce qu'on a tourné na belle vie na même voyage wana si d'accord bon na ya siko isasa tant na ya isasa na avion na komela un message alors bisalo ndeni yo ça va kimia na komela na message bon ngana okoma lobi na tongo message ça la message ça la 8 mois atangate nzama mona na likolo na yeki na liboso ya mibale na zongi na ya troisième fois na zongi na ya quatrième fois na zongi je me attends à téléphone boy na moni message na nga batanga te na kotika na message na nga na supprimer et puis na bloquer on y a un niveau bloqué on comment un niveau appel à tate poza mutu bo galera considération Paul, dans la limite que je dois considérer ou considérer. Normalement, il faut être réciproque. Flèche à l'une, flèche et tout. Mais ça, ça a 8 mois. 2 minutes, il y a tout, on n'a pas passé là. Maintenant, elles ont ici la website qui est, sauf que Ernos a bien gagné, a bien comme là ici là. Si la score répond peut-être plus de 3 photos à répondre après 8 mois répondre à question, a bien bloqué ici là. Oh, wana 2 minutes. Ya. Parce que bloquer ça là, ko bloquer ça là, on a fait Mbote Igor 2 minutes. Aza parmi bateau bayamba kinga ba on a ba prince ba nyani bayamba kinga na komaki na poto nga liboso. En tout cas, ça fait mal hein. Ça fait mal bande na sa mibali ba comme koloba mingi. Bande na sa mibali ba comme koloba trop. Si la ngo sikoyo akozana batu nyosa mokili ata pe casting ngo yaya bakotane batu sa mokili yebuko ayebiti abike no film oyo le quoi na sala parce que le quoi pas kufela ki cousin yeto so basali de to pot fa to sa de yeto so basali de to so basali ka moko na yebite yango eseke ngala raté pour le bakufela ki cousin la bango eseke bakonange kokinga na zongi wa parce que ko tourner na simalanga ozomuna so sali film abeng non bateau équipe oyo cette équipe a bien rendu les sous. Ba bien tout le monde était en foot à tout combien. C'est ça. So ba bien tes amis na stand by. Zela prochain film ba ko benga yo. So tali bosse ba benga kutu yo. Ozomona. Et ça bongo. Mona batute. So ba yeki sasa. Na habité. Et là on dit qu'il a bloqué ici là. Na comprendre répéter. Peut-être que la bloqué ici la pas été qui va bloquer. Est-ce que si la yeba qui va bloquer? Problème de Angola. Pour nga ko vanda boy même tout ça à quand il y a quand ça a bloqué qui a bloqué, je connais na ibi na ngate qui a bloqué nga. Vous comprenez? Monte qui mabe. Qui mabe. Qui mabe makasi. Parce que tout ça qui na rapporto. Bakuta na bango te balo barate poani. Poani ka soki si là ou bien belle vie des problèmes. Mais non. C'est ça. Comme la gena poto, et bien nous suspectons aux équipes, tu vas n'avoir banda comme moko. Mais nous na kenda bébé, atkane comme on ngate. Na benga pas bon ya banga na téléphone. C'est ça. Na fa ina ngate. Et problème ten,
Emso mukolo wana azane bien te. Emso mukolo kokoma bien. Ah. Akondima ngai. Si si. Malgré que na benga ka susute. Ah oui. Vous comprenez? Et ça va bongo. Faut ça la patience. On peut se patience. Faut ça la patience. OK. Donc quoi si la comme on a une zambe ya batunyo surtout. Ceux qui me connaissent ba bondeli à répondre te ba kangisi ne ba bloquer. Et ça problème te mais pas dans la patience comme ça ta akondima na ekaka. Est-ce que tango benga ki parce que nga zapia ba pa bandini mususu mona mutakomelio emso tangi. Mais appelle les côtiers et tu batunde basomba batéré pendant appelle moi côtier et bloquer nga appelle moi côté bloquer nga na bosani est-ce na répondre pe mutu wana te moi peut répondre nga gabe na communauté nga bien limbisa oui singa pe ya mingi bosoma et ça normal ko vanti la ndeko no mwasi na makamna motema onde bo beta nzango onde bo zalaka ba pire onde il faut kaka mona yo non non. Les obligés. Tant pis, on a peine de les maçons, bandits, commettre ma souci, les cas qui boy, et salama qui boy, les gars qui boy. Pour comédien, c'est ça. Si. Il y a comment éviter. Oui, Gabi, bah, tous les questions, c'est Arman Kassongo, Adaïbi Arman Kassongo. 2 minutes, Adaïbi était. Adaïbi. Adaïbi, maintenant. Adaïbi. Eh bien, bakanda na bonga ba bitumba na bonga bunda. Ah, muto ba porno. Mo ko ibi muto te wa muto porno ndeni. Tiko ibi muto te sko ndene ba ke muto ba porno. Ye mo ko ya mana o ke na ngo sonite. Eso bandi na sembale ba ko mo lo ba leketu. Pourquoi? Non, ils simba souta. Bandi ko mi bal. Botika ko lo beleki bino, pardon. Ko lo beza pona basi. Kolobeza pona mibalité botika koloba mingi botika pe ko coincer na nusila ngo botika pe na mais ça va pas non mais botika mutu pe ma boko bomaye au kufa botika nanu boko ko charger ye boye et ça va passer vous comprenez les questions et soit comme makasi nga dabi ke ans bato bazaka ba moi ba proche ya si la na ba leya na bi ke zaki ba ans shoga duchesse nga na yebi ba kena ba frère de sud shoga ans si la irsil de ba kena ba frère de sud na bango la ba vanda ba umina ba vanda do maze ba vanda ba ndako moko ba nini vous comprenez même ceux zaki ka ndeka ka bato so bazaka kaka ki camarade zaki na ngote Ah oui. Parce que les gens ne sont pas comme camarades na makasi. Voilà, les gars, ils ont un douche, nous allons à bongo. Mais est-ce qu'on a bongo té? Il faut ça bon. Si comme toi dans le comportement, est-ce que ça mon est dans biki, ça mon est au koufi? À propos de man. Dans la lobité, avec la monsonité moko. Est-ce que ça mon taille ici un man qui a ta porno et bang ça? Et bang c'est un? Et bang c'est un? Ye mo kanzi mango azaka kuto à l'aise pe la fandi na ye penza oko BTP muta etaliete C'est sûr. ya kutina mona ngo tina mote Ça ngo bilomo ya pamba pamba. bilo mo pamba poko na ngo déjà acceptaka donc tina mote Bah, tu as comme une façon comme on fait ça passer. Passe mingi. Surtout bino na ba mondo baby si vraiment ça. Passe mingi les questions. Voilà tout le monde ici là na concert à JB Mpiana. Papa chéri na ba bonbon na bazara ki wana. A PSP programme ya ba spectacle na moni lokola vidéo za na je match biso. Tout le monde lokola créé polémique ba ABC ba bi Michel Meni yo. Oh putain na JB mais bois que les JB bois que les ba yeba ni mais Abio mukolo oui la libango kraki mabanga eo baboka ko texile bo na éviter est-ce que si la paix oui vraiment fi est-ce que si la paix va ko présenter ba musicien kala ya ko boka ici dans le programme temps ko boka ici ba kola côté mo na ba fali so ipe ici la force ka ko ke ko luka fali pété anga za pe mabanga te te alboka ka isa forcer aboka ka forcer ka te chaque n'a pas koluka été koluka penda nani fali boy chaque n'a te pelingeza ate ndembo kaluka ka été avec derrière ici je ici yanga boka te non te
akenda donc luka penda kokende kokende esika bakenda kosala biloko na bango wani la répétition bastudio fo ozala ntango ka fallait komona à lâcher oza comprendre relation ya Michou na papa chéri amona Michou pas sila tu comprends amona pas sila na film ya sila asali journée d'anniversaire oyo mona te peut-être même ta belle fête que ya kana sila boya boya OK et comme Pauline va lui pas chéri bon tu exilpe chambre black live boya yebaka oh ayebaka ta ezaka jojo ngonda mtapesaka libanga bete so ezaka ntemba jojo ngonda pesaka libanga te ezaki abwakaki par rapport à jojo ngonda mtapesaka kombo poza nzo ndemo ya jojo ngonda peseli mbongo bibwakelanga lekechu bo jiba osani bo esina jibe bayebani te parce que toi ça semble point bayebani te jojo ngonda nda azalaka likangu na ye ntango apesi baya bamibali na biso basaka bamibali na biso towanga na basemeki na biso point towanga na jojo ngonda te tosali na bafilme towanga ne te semeki na biso te ya mupesa te ndenge baosalela filme ebale baosalela ye nzembo nde apesi kombo bwakelanga libanga oyo aboka nani abeka baboka mupesi te webi mupesi te nayebi te jojo mutayebisi jibeke bwakelanga mutu oyo kasi yo na mupesi te ye babwakaki ye te boya oyesa jibeke o boyeboyeboye oyese bokota yaya parce que ozo comprendre nga yo oyeba yo lekechu oye na mbongo na yo oyebisi ngai yo minanga Gabriele lokola yo mutu oyembaka yo mutu oyemba nzembo nanga kobosa na kombo oyo te bwakelanga kombo oyo c'était ça yaya teke jibemba moka pense na kobwaka te yaki jojo te après déjà la relation c'est mec na biso c'est mec non que bolingo zala c'est mec c'est mec vous avez pas la peine de vous vraiment bien oui c'est bien yo tozo benga Joseph non Joseph alors kabela bino mingi bazo kabela moi sina nga ndeni yo ka blote non moi nyele wapi tozaka koyoka vous bengi Joseph ndeni nde tozoyoka kombo na ye moi c'est tozo bengi bongo tina be mission Joseph nanga tina be mission ezaki tina be mission boyo oyoka te ouais boyokanga kaka sila madilu bato baza ebele bato baza ebele sila madilu abwaka ye sila bisalo asombeli na motuka te basengo na asombelaka ye motuka te ezaki confirmé te ezaki ya nini te kota leka te ezaki confirmé azwela ye place azofanda atumela ye motuka eyaki bongo te abimisa ikone elema te nanga lela te laka akufaki abimisaki elema ti lelo ngo na rekretake ti lelo bavoi wana pende kenda biso ka boye ezalaki ye na pepe kale kenda ka boye bavoi madili wana ezalaki rare mutakoma koluka kobimisa yango moke eza fe regola nga ti lelo na regrete yango makasi omoni ekila baka akotongola YouTube te akosala so YouTube te Netflix mais tomoni asali film omoni wande bon film ape namoni yango te nayoki pe te mais émission nakani nalandaki yango nde abaki ke non YouTube so efali abi na YouTube nde nini boye na tata fali paza na YouTube film eotalama te ese koti na nini na chaîne nini ici pechama namoni te mpe natuka tindelanga lien namoni te ndi ezotalema te bongo mpona yo ide je sais pas bon yaya mona minitio
toke tozonga sila na belle vie. Ya Mobutu. Donc papa, est-ce qu'on a amitié? Oui. Ce mon amitié, comprendre ngai. Mais ça déjà bouger à ça moi. Ya na minute oyo sila na belle vie. Faut que luka bakisa makasi pour nazo so vérité. Faut que luka bakisi ni susu na age osu to kufa pamba. Kena malembe ya. Mais yo kota bango panza. Lote. Yo na iso faut que luka bakisi banini, on doit comprendre. Net na zabo na ko kanga kota bakisa makasi wana te. Na ke kama malembe nazo ke na nga problème mutu te. Leke. Uya gabi. Nikola ngoto tika ngo boni. Ata to wanga ni ba age to wanga na. Mikolo pe bilongeza distraite. Bilongeza distraite bilongeza on comprendre te to sali yango nini. Naibiso sali bilongeza biso te. Ata to tie make-up. Donc Désolé, mais ça biso kake bokei. Non se comprendre te. Et ça biso be point. Mais abi tellement bouger. Bon, yo na lobité. Entre sila na belle vie na minute o. Comme muto ya kokwa ko leka bango. Faut luka ko simba ka bakisi. Faut kota bikota kota. Mais ça déjà azalo pemba sexy. Oh. Bosi ko to yo ka mutende. Il faut toyoka. Il fallait pas avant de temps belé tout il fallait toyoka. Ah oui. Musu pesa ko fanda tante ezaka ke no esi erosimba susuté. C'est l'équipe déjà. Oh ben vina si la paix bango pe ekoleka. Et ko pe batu susu. Ozomona. C'est comme ça. Tu connais na minute yo. Faut que des balou volo, faut que des donc faut kata banzira donc faut que des babaza vile il fallait bien attendre bien dit na baba tourner ya ba kili yo tourner yemwa abaki na eko mawe pona mutu boende yango sali succès pona mutu boende aboyi na yeza ka bongo yo motele le fali abimaka pa kofi excusez la bête musique na akotsa kofi est-ce que akotsa mutu boy aboya kana yete asaka na yemoko mais siko moto ke sali banado ya naso masolo wana fo simba pena doki ya oui ça tique quand on est il faut simba à continuer car non c'est peut-être dans 10 ou 5 ans il commence simba na ni senda na minute na seka ne opesa ya na minute moyen te donc c'est pas du tout ba tourner te ba tourner ba comme le quoi c'est la belle vie ba comme la bangote parce que pour comme wana il faut simba ok ne bikenda kenda bon ba simba na biteke ba simba bango na bi bango de bazawana bango de bazawana vous comprenez si ko pona ko lukoleka bango il faut okende bikenda kenda okocho zongyo donc neso ope matin ça veut dire que okola la te il y a 5 ans 6 ans tozela totala no bango na pour au lieu si là ils ont yakaka grave si ko yo bisanga na yo peut se concert au lieu si les gens katé alo baté eza dongo te ke guerre na mutu guerre na bango mi balete pardon eza no ka ke non moni ba kartozo ba sala basimi na bango ok ne molo ba kartozo ba sala ka Kevin ba sala ka ba adogo pe wana coach biso pe yo to bandi ko kota déjà donc bazo ba kota ba sala ba film na bango ezoke nango bazala bango normal mais ce que so tiari tembe na ba belfina sila ndemba papa okota ba luvulu obimi okoti ba point noir okoti ba braza famille bote soutenir famille bote etiko soutenir mutu na bango moko yesa bango bina lingi kutu te ya Jérémy Ndem ya ezaka bongo ba butala te na lingi kutu ba blague wana te yo linga mtaleke te ok Jérémy biloko linga mtaleke te ya pundi na vie na yende mwana ke kolinga mtali alekai atina bafade bake soutenir ye wana kutu boma ikala akene ka malema ndaka osunga bacho na casting
La nani? Ya Ixine. Et na okende so abenga. OK. So abenga na kei. Naka likamne te rappela pour mettre na finga pété na le bac ma bien de mon côté. Ah. Oh c'est carré. Oh, c'est carré. Oh. Yaga bitoke buke vya koshite na lisona biso siko yozo sekani yebani yaga binataki mission moko Marie Jeanne asali alobi batune question ya Theresia abi alingaka ete batuna pe ba question ya Theresia te asolisaka ete atina motema alingaka ete asantaka ete alingaka biso ba scène on va jouer scène moko te. nataka on a seki na façon moko seki poani bon ba wela nini kasi ezani non na yebi koboya moto modèle oyo koboya moto modèle oyo yesanga na si la talaka bato oyo ozala bango pembeni bango te baosalaki bata so bafilme la ote mpe mpona bango babino bateresia mama te ngalo adine na ngate papa atangi na koma ngate atende koma atende mo ya nana uso comprendre ongo na ngoloba kaka Marie Jeanne nayebi te loni basali na Theresia ezala ngo lelo te nayebi loni Theresia asala ye te nayebaka te uso comprendre bamakamso elekaka sese mosusu moto alapa moto mpena alingi moto wana te mais po abimisa ngo boye azobimisa te mais azobimisaka babiloko ya mike ozo comprendre te en tout cas nayoka te namonaka kaka ndenge atakaka Theresia babiju la reine moko bayoka na te dina bijo ndo bawela ndi moto mpire ya solo nde toyoka nayebi te yesu na ngai kaka bango ezalaka kaka kowelaka bato nante tosokoli boye pardon amaka mabaya mike cestadire oro banimamba yeye en tout cas makambo ya Marie Jeanne akoyeba mpona Theresia en tout cas Marie Jeanne Theresia aza ndeko na yo aza ndeko na yo koluka zo kokotisa ene ya makasi epa Theresia te kokotisa te yaya na bavi na biso tomvanda boye tomona makambo ebele moto oyo ozomonaki aza motu na yo azolinga yo excuse nzoka nde ye moto abomaka yo ye moto afina yo ozo comprendre mais oyo ozomona kaka ye nde motu mabe mosusu mabe na ye ezaka ya monoko ana na makambo akati te omoni monde oyo toza monde mabe yo ozomona kaka motu wana nde mabe mais oyebi te oyo mpo omonaka ke motu malamu nini asala na bomoi na yo oyebi te monde ese bebi lecture yango moni nga azalaka nga moko yo minga nakimaka boye nayokaka somo mona so ezalaki boye te moto oza kodiskute na biso moko swana banini mais lelo oyo mode na biso ekomi mabe ekomi na bakisi kobwakela bato bamaladi ekoti zigzag ekoti makambo ebele ekoti bondoki makambo moko oyekaka boye subitement comme ça ekotisi bondoki bato mosusu bake banganga donc ozomonaki batie bato motema moto motema ebebi ozo comprendre conseil na opesa ye ayamba Theresia na motema ne lokwa moto oyo elekaki boye esalaki boye tant toza na preuve moko te ya Theresia na mutu na oke Theresia asala yo boye en tout cas kokende bongo te parce que mokilo tozotambola toyebi te nani nde azosala yo mabe toyebi te nani nde azosala yo malamu ozomona kama moto mosusu asekisaka yo mino poele mais oyebi te asala yo nini oyebi te makambo eza ebele na mokili oyo yo kuta nango ebele biso kwa toyebi nzambe tosambelaka nzambe tokwa tosambela baeglize ya molimo toyebi makambo ebele tobikisa mpe bato ebele kende olobaki tomoni groupe ya Bella euti Dubai tomoni mama Milo Toile baki Dubai na mosu na bosi mpongo azalaki baza ya Dubai batindi bango omoni yango nde atindi bango bopo akenda bango te nde Jérémie asalaka bopo akenda bango ezali bien
Eh, quand tu finis, tu penses que tu sabonnes. Oui, là, tu as un net, tu as un question. Eh, bon, moi, c'est caquette. Moi, c'est pas ça. On dirait naïveté. Aziza. Aziza. Aziza pas faza akozanga ta. Kwani? Ye faza la kaka. Kwani? Wa pa mutabela. Montenegro. Bon ba séjour na bango ska ba na Dubai. Ba bon sur so esenga te ngana ibata. Ay bouger te. Na yibite. Tu yo kinda ay bouger arrête. So. Bon c'est inaperçu pour toi. Aka na yoki te kana yoki kande yo lobibo. Nde na yoki. Na yebite en tout cas. Après ça ka yo tengomba aziza padaki babenga est-ce que bafinga mutu nazalaka ne bien akoboya kotourne wana te aziza etifeka abakoya te ndenge cimaka bango esamaka bongo koto esalaka boye non ya te koto mpe esalaka boye na koya te koto mpe esalaka boye ndenge cu yo mpo moko olobelaka mpe sila moko otelaka mpe sila nayebi te se mokolo nini asila sabenga ya futi yo mbongo ke fingelanga moto boye nayebi te mais oyo nga namonaka na miso na nga namona toujours akutani na bachroniqueur mosusu azopekisa oyo nga namona na miso na nga omalaka alobi alobi asisali totika na miso te ozo comprendre oyo nga namona yango wana mais ndenge ekomaka o bafingi nga boye mpona ye mutatini bafinga sikoyo ye abanda kopekisa bato yango bayokaka na bango te ekendaka deja bongo ekendeka bongo koto bafingi koto bazongisi koto babandi koto bazongisi koto basali boye kote yango nde succès na bango te yango succès na bango quand loko bazokondanaka ka mutu ke ye ndenge eza boye ye mutatini pendant ke boyebi ke ya kosala nango te mpe mutasali yango te yakabi tomonaki Zena asalaki émission nayambaki mpe Arline Woko donc tunaka propos ya émission wana oyo Zena alobaki Arline expliqué biso ali azalaka koya mpe pa bazena azomona bango ba 7e baga bazokutela immeuble moko desika yayebaka belvi wana azoya na via abazali ko aleki na bango bisika mpe makambo ezalaki wana alingaki kuta beba nani Arline alingaki nde abeba abeba te esika mabe ezali sikoyo okendaka kuna ndenge nini olingaki obeba Arline mpenza yo mpo okomi na makambo ebele ya Arline Arline okopa kona makambo ebele nende yapaza na yo alingaki abeba bonga naza kozala na bango naolaa na bango naozamukala bango mpo nabeba te mpo nabeba te mpo so olingi obeba se koza na intention Arline ali nakomi comédienne moko nayebisi bino bolinga te ali nakomi comédienne moko bokolinga te ebozokenda bango poni te eyeba camarade nanga te Zena c'est mon ami c'était un peu comme kozaza na ye mpe mingi tozozaza na ye mpe mingi ozokomprendre changé te azazazazazana nano lesbien c'est bazoya askola Zena biloko Zena mpe malgré babiloko na bango wana nga azozaka na bango mponi nga asala yango te mponi alangwa bamasanga te omuzoma mpe bela wana oui namona ete ndeni azoya wana même so doki pas via tozomona ete tozomona ezaka nini ndako appartement ezalaki pas Zena 7e aye kovanda mpe wana la 7e aye kofanda mpe 7e aye komona ndako moko ezalaki vide mpe 7e mpe alongwe na ndako ya bazena akovanda mpa na ye moni ezalaki même immeuble oyeba bavi na bango pwani te bato nanga te mais ça me regarde pas bazosala yango
etalaki nga te etalaki nga te etalaki nga te mpo nakota makambo yango te ngai nakendeli makambo na ngai na sisi na zongi oyo ekotikala etali nga te oyo ekobanda etikali etali nga te donc ngai azali non non ngai moto aya mpa na ngai makambo wana aza te mpo ayebike so bameki na koloba okomprendre na kobomba te okomprendre moto aya na bagé omoni le bayaka mpa moto batalaka état d'esprit na c'est comment okomprendre ndenge nazofana naomemela bango na kibo mwasi na bango nde toza bakaami naokende gauche droite te ozokomprendre malgré nazwaka oka mabe me naki na shwa te mabe olobela bango te batika te moto mpe azoloba na moto ndeni moto asakeli makambo na ye yaya aba ndeni nazomona nanga mena oloba eloko te ngai esisi makambo na ngai asimisa na kei tovoyage mpe tovoyage mpe tokende bipai toke mpe bamboka boye etali nga te ngai naza yanga na ville na ngai oyo nzambe atracelanga nayebi makambo wana te c'est tout te ngai ayebaki Arline te c'est sûr naza oyeba nanga te ye nde Arline Arline aza compliqué moko nayebisi bino Arline aza très compliqué wana te monoko mabeba te nzambe na ngai makambo oyo leso de ketu so andi makambo oyo okufa so andi makambo oyo okufi makambo ezoya mpena makasi ezodenga nga kuna kasi 2026 oyo seke makambo ekobonga moto kokende mwa bien c'est comme ça sur makambo poani comme ça sur makambo poani na émission David petit na biso mwana biso kila ni masa na biso ai mwana biso vie ya mwana biso bebi mwana biso donc mayoka ki wa kinoko wa comme prophétesse wa comme bon abongwani ada comme prophétesse yo kakete yo boyoka kiete na émission ya mige ada comme musanza mbiti soko musanza mbiti c'est que c'est bon c'est que c'est bon c'est David boni nani fatumira bokunda poto na bazali bomona na raté parce que nazo baki na beng ya boya mbanga yet to kali na ku Belgique ya to kali pe Belgique yamba yo lamba ko sai lubo lamba pondu na ko Belgique benga mais na mo ozolo be yo kumisani kumisa to pe olwa bolamwa non et c'est ma petite sœur oui azali ki na ngai ya ndaku leki na ngai mabokete po na tango na basana mabokete ayebi no mabokete leki na ngai ya ndaku to fa ne pa na biso ndaku moko leki na c'est ma petite leki na ngai est-ce que vous mona n'était pas ça na yebi na ngai te pourquoi evitanga eso ba ese na komandoki bon c'est ça ato bengi difa ya na benga ki epe na voyage pa to betwa na shoga to benga ba to sololi pa la téléphone to zo Belgique tana ko Belgique nandi ko bengi ayambinga abo yamba na bengi to seko ayambinga na bengi ya boko yango shoga isinga insister na bengi ina shoga ba mona ina te shoga baza ponga na ye Bruxelles na ke Liège na ke Liège shoga tika na Bruxelles ali nde na butola bakende kuna bavandi kuna butu mobimbe ko exemple ba fête bavanda bango ba seki ba meti tongo shoga bimi na azongi ndenga na eko ya après 2 jours na télé Bruxelles c'est que photo ko ta to ndiko shoga beng abonga bandi ko benga c'est déranger to ndiko benga pe moi nani camarade bazara ne wana ye pa boko ya banga betika c'est que ayibise ko ya manote edoni yango ta pamba nga yebna ngate peut-être pour comment trop si la peut-être peut-être comment trop si boya basi la ba binemi yana si la ba problème ta mais déranger oh et déranger ngate et déranger kinga penda moto ya ne bien et déranger kinga na monyango
bato mosusu bake poto basolaka bazalaka ngai au troisième fois ne mokolo pa po ngam nakamta kara mokolo pa toyokani keno na ye Bruxelles boko yamba pa lingo bani ya poto kaka non attends elo na musika moi eloko moi ya eloko te leur bisalu j'étais sali leur bisalu moi ça mon ndele na petite sœur ya Gabi Mireille Kazu na peso pe mbote siko zali cocotte vers Kamez motema papa vers Kamez na peso pe mbote mutu malamu penya mwana moko malamu a jouer a jouer c'est nessa qui silanga bi a jouer kitoka jouer makasi a jouer bien bato sepe nae ah oui a jouer bien de cocotte vers Kamez ya aka vendre qui nanga très bien excusez à quel nanga ko côté nae il a dit fuka wa ba petite sœur nanga penza wana ba petite sœur nanga solaka bien ah oui vous comprenez ba Joël Kacha Zoao Clarisse Saka motema papa Claude Mbaki Zoao ngani si pas ça nini kasi tango bazwao bazaki ya zaki te bazwao bake pake ngola bake poto atika bango te c'est normal msiko leso atika bango te nga ba ndaka zwa wana nga esunga nota ba théâtre nota bani ba Jérémy bani MC ata ye kutu bana ba okanga ba télécommande nga côté bango nani esprit tabo to théâtre to théâtre mo to ba théâtre bana biso ba simbi télécommande be c'est fini vous comprenez c'est normal à yebate ah oui ah c'est bien de nous dans souka émission na biso mais Maxime au mona na pété à sauter bon de tout mona na tam bobenga na pété na pété mboka nyaza la ka wa ya gâté alors na France na France mais ngaza mi trop Paris hein na ville siko ville azakane na yebite mais bobenga na ka te na to na poto na to benga na te ya boluka obenga ya na ngali patinde que je salue na mona bino na ye ye penda atika ngai te nzalaka na ye ya mo malamu très sympa donc voilà Bobo Manoka na pesio mbote Christian Petit na pesio mbote Hans Luzolo na pesio pe mbote siko zali Duchi Kapanga na pesio bambote Prince na pesio mbote siko zali Marius Kosi na pesio mbote na pesio mbote na Kinal oui Kinal male Kinal na benyo combien de fois nataka émission na oyaya Boma moto Boma penda Boma Kinal alingaki abia porter la brune plainte kuna makambo ileka nyo la brune alobaki donc abomaka moto atiango na 16 ans na C ya na makambo ya za de mwasi yo za de mwana mobali leka masolo na mususu même makambo se frenaka ya kozoza frena likamoko bozo l'excellent l'air en tout cas Kinal penza tambola na yo. Là, je vois encore Eric Chimbulu, il va jouer na SB, na PC Mbote. Oh. Ngana bwaka merci à Gabi. De miso ngana bwaka te. Merci na tout balinga biso batala biso na Congo Liziba. Merci ba 5 des personnes qui sont 4 émissions ya Gabi. Na pesi Mbote mingi. Na les boss Chiquito. Les boss Chiquito na comme la ville kuna en tout cas restaurant na bango na ABC yo nani soko ke ko lia kuna na restaurant Paradis. Leketu non lia kuna te non te neso matrice ko baluka libume ko baluka na liambi simoko kuna bana kena poto no na lia te ah oui nan tabana bango na pesi ba Mbote na madame na ye mosa pembe mosa kitoko na comme la ville wana pesi pisha na pesi pe Mbote na mi Barcelone na pesi Mbote motema ya RK Muchanga ndimaki tendance yo zali mto ya mbaki obena mona ba mbaki obena poto mais quand tendance à saler émission alobi maloba na émission na yo pourquoi pas payer cette tendance te tendance ya ko kota ngana yebite tozala ki ona na yebi na nazali mais na yebi bakamba ko lobate mais falo ko kata ngo c'est ça li mabe ba to kata poani non tika mutalo balika maza ngo posa regarder non bakata kate il faut lo balika o azana ngo posa alobi mais à ce que là sika Barcelone a manqué ya no na monité na moni na ngapete na ngapete oui na meka tane sera ya ngona ngati tane sa ya makamuka ya basila makamuka ngana kanisa ibongo parce que ayaki
ayaki nini elubu ayaki elubu traitement amaka koti yo nani yo otindela ngambongo maka bandaki ko tindela ngambongo petit po ya balanga basala ya kimo mike otindela ngambongo mais yo ke ko na ya no benga o ngate o ngai bakite buka te diketike aloba te la tike aloba mais po kata mpesa te ba basona sepelite te c'est l'autre boye la bina ya no ne ya no sepel non ba ko ba sepela na te ba sepela na te parce que ngaza na Barcelone na pese Barcelone conseil na soya na Barcelone asinga na te na problème te zaka ba chroniqueuse so ba bazo makenga na sala ka boya sanga ne te boete na mobali ne pas zaka to bise boete siko naza surpris nde nazoka Barcelone nani tendance azoba ke amake ya no tout le monde a posté Davina maman commissaire millionnaire problème exact ya ko ba net millionnaire mais pendant que sotebi ke ya ngo bongo te eza atina mo ta tina monter les questions nga na kokata maloba tendance aloba kite na kotika kilo aloba na etina suka abimisa eloko aza na motema zaka bongo na kata en point na sa hypocrisie non. Voilà, merci à Gabi. Je que le jour ni mardi, semaine au cas où il va savaner moitié. Moitié. Maman est savané depuis chaud. Savané moitié. Mamie tout cas, maman c'est savané moitié. Tout le barami ni boka trop savané moitié. Savané moitié. Moitié va savané. Savané moitié dans le boka na mission na lubu na bolembo officiel. Natindeli les questions atindeli yo. Merci à Gabi, plaisir. Merci. Comment je vais manger au makasi. To sepeli makasi ko yambol so. To mona limbarasi. Merci ma caméra avec Jérémy Ndembo. Jérémy cameraman à biso avec Nasima. Merci to mona limbarasi. Bye bye aussi que Dani Senda o artiste à biso. Bye. 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 Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.